Bonne fête. Merci maman, na yo pe bonne fête na yo. Ma volume t'es papa. Bonne fête. Bah tout na fête à Noël loyo. Maman Tifa. On a mobimba maman mouilo hein. Eh. On est baye vandi. Sakala. Baye maman mouilo hein. Eh? Oye quand même n'allez ok fête kaboy. T'es na tout so ok fête kaboy. Donc c'est l'émission il faut la bête on la veste. Après wande batu bakamuna bango. Obeti va vert blanc. Ah obi kengali ona otambwa na kaboy apisikana sona okende. Koyo kanga tongo. Ok, bana ngel vandi hein pas que c'est à la norme pas que obi olula ba cité hein ah faut tala o apprécier je sais papa Joseph on nga mama Tiffany obi kitoko hein zana on a tema moi mkeka na ndenga likolo boy batu ba mona deli bana ngel vandi sali kitoko hein mama mwiluka na nzoto. Obetelemi osepela kolo Yesu mwana nzambe asi abotami. Voilà, tu peux savoir mon mbota papa ou komba tata. Pe à mwana, pe à mon centre. Ngapi na maman nzemba Noël hein. Très bien. Pata vata betelemi o tuki divulusi. Zaya onso ikembela ilumbu kyalu tuku. Otabino isu babota maliote isu babota mal le 25 décembre. Atatos. Yesu abota mal le 25 décembre. Abota mal le 25 décembre. Zaka décembre. makanisi iyaka. Oza biloko basala na ba concile. Qui a ba italien tout ça ba romain tu vois ils ont binoté beau ganga Noël bolo ba Yesu botami menjo les a papa fuma long bon moi te beau sala bulu yekina mitwa ba merci te bulu yé mokonza konzamba omikosa te na Exode chapitre 2 je suis intime à toi alobi soki bokomi na date oyo bosalaka feti pona kokanisaka ngai na oyo tabotako bosala feti bokanisi nzambe mokolo wana so tosalaki première feti si tobengi premier anniversaire à feti wana tosali deuxième feti troisième feti mais yebisanga siko bosoki nzambe wana les ancien testament non na nouveau testament wana fête monte to fêter OK ils ont nouveau testament c'est quoi donc nouveau testament quelque part ils ont un verset où ils ont contredire l'ancien testament mais ils ont ombre des choses à venir ceux qui nouveau testament c'est qu'ancien testament ombre il faut là tout ça le nouveau testament Maman Tiffany bakofeta na senga na suka na kalika na papier na tena bouteille wana kuna zaka bouteille avec vitalo ya plastique monnaie na tena sasima juste la lokolambe na bouger la côte so le baiser kaka nengwa les jours na yeko fona na kaka boyaya aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi. Shalom, shalom, shalom chez vous, bien-aimés dans le Seigneur, très chers internautes, vous tous qui nous suivez partout dans le monde entier.
Aujourd'hui, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Noël est pour Nabakimbangiste Nyonso. Pour tous les Africains et ceux-là qui aiment cette rubrique purement kumbanguiste, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Avec ceux-là qui fêtent, il faut fêter. Avec ceux qui pleurent, il faut pleurer. Ce n'est pas moi qui dis, mais c'est la parole de Dieu. Donc, nous recommande ainsi. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Mbote lisusu, mbote mingi na bande konyoso bakolanda biso. Là, je vois mingi papa Simon, hein, Simon Kimbangu, hein, Yemei. Papa Simon Kimbangu, on l'a dit, il y a une émission oyo pour bapesa qui ont bâti de la cahier. Je suis avec papa qui est pour le 25 mai oyoyo et ko ningi simpe. Donc, kalamingite, papa qui s'habille faux, à qui n'a déjà mbang pour ils ont coupé là déjà, ils ont raté. Mais avant toute chose, tout canal le mbokitoko, papa Simon aux États-Unis, à Sali, papa Fou-moi longo, voilà, à vous. Bolo baki pe mingi, bopiolo la ki mingi, Yesu ye wana aye. Bolo baki pe mingi, bopiolo la ki mingi, dialunga na ye wana aye. Noël, Noël, wana pate abodami, dialunga na kieta ni Salomon Paul, wana pate abodami. Comme les rois mages en Galilée, mes yeux suivront l'étoile de Dialungana, étoile brillante où tu ragirais, fidèle comme une ombre jusqu'au bout en Kamba. Comme les rois mages en Galilée, mes yeux suivront l'étoile de Dialungana, étoile brillante où tu ragirais, fidèle comme une ombre jusqu'au bout en Kamba. Et Noël, et Noël, et Noël en Kamba, Jérusalem. Et Noël, et Noël, et Noël en Kamba, Jérusalem. Comme le roi mage en Galilée, mes yeux suivront l'étoile de Dialungana, étoile brillante où tu ragirais, fidèle comme une ombre jusqu'au bout en Kamba. Tokumisa Yahweh, Dosanzolani Yahweh, Toyemba Noël, Noël en Kamba. Le 25 mai et Jalida Tiabotama, Yadialunga na Masia Modikisi, Dialunga na Abotami, Dialunga na Akoli, Ami Bimisi Masia Modikisi, Nzambe na Katia Bato Masia Mwana na Pate, Toyembozana, Hosanna na Yahweh, Toyembozana, Hosanna na Yahweh, Hosanna, 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 Toyekozwangu ya likolo, Hosanna, 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 Tolonga moyini Satana. Mouba Mungu iko wapi, mabe nzambe eza wapi, la princesse de l'Éternel avec vous. Mingi sepeli ici bakimbangiste, mais na dédié en opé na Tiffany là-bas là depuis l'Afrique du Sud, na Nekab Ndekobobe moko. Il y a la princesse de l'Éternel depuis les États-Unis pour l'unité na maman Betty Kokelea na États-Unis, papa Gila Bala na maman Lauriane Yabino yango.
Sadonix Capilos depuis l'Allemagne. Kola Pambola yo, vraiment, mami t'aime beaucoup pour l'anité, banane sur Salvation Ministry, na lingibino mingi. Alors mingi loyembwana, il y a papa Simon, hein, les États-Unis, papa Simon Kimbangu, babenga ki bon, papa Simon Kimbangu, il y a États-Unis, voilà. Papa Simon Kimbangu Chimanga, papa Simon Kimbangu Chimanga, oya mbinzembo kitoko. Papa Kiesi. Bonne fête. Merci maman, na yo pe bonne fête na yo. Ma volume te papa. Bonne fête, bonne fête. Ba tu na fête à Noël oyo. Mama tifa. Mwenga ala mobimba mama mwilu eh. Wande libaye vandi. Sakara libaya mama mwilu Oiga ni mna leyo OK fête kaboy. Tena atikeli lelo. Tena tunso OK fête kaboy. Donc c'est émission, il faut la bête on a veste. Après wande batu bakamuna bango. Obeti va vert blanc. Obi kengali ona otambwa na akabo ya pisikana sona okende. Koyo kanga tongo. Ma oki bana ngel vandi pas que c'est tala non pas que. Obi yolula ba cité faut tala o apprécier. Je sais papa Joseph ona ngaba matu fani. Obi kitoko Zana na tema mwa mkeka na ndenga likolo boy batu bamona. Deli bana ngel vandi sali kitoko Mama mwilu kana nzoto. Mama mwilu oye. Oye. Pabiso ndi ba mama mwilu dete. Mpa kise biso ndi ba mama mwilu de. Mais bino koza ba descendre pour moni nguba. Nguba eza moko. So ba loni yango na mabele, abi masu ye moko te. Abi masu bien. Ça veut dire après maman mwilu faut ba maman mwilu bazala. Tu vas biso. Après la mort du prophète, il y aura aussi des prophètes. Des prophètes. OK. Vous comprenez? Ça veut dire eza nguba moko. Ce qui nguba on eza ya mabe. So ba loni yango ko bimelo te. Mais comme maman mwilu bazala ki loko ya kitoko. Mutu ya kitoko. Tango ba loni ye ndo moni de loba maman. Ça veut dire abota donc abota donc lelo ça ki nguba moko et boti bango bébé. Comme ça kiti lelo zana ba dépôt. C'est ça. Mais le papa dit kitoko te pas question. Kitoko. Mutu na sala na maman mwilu zanga kitoko. Kitoko trop. Na kitambala. Kitoko trop. Mulu ba kitoko tala te pas question. Kitoko trop. Merci beaucoup papa Kiese. Lelo tolo bilaka Noël Noël moi le mbo mukena no oza neti za moi avant tout mbota papa. Donc wana donner manzembo Noël. Obetelemi osepela kolo Yesu abotami. Obetelemi osepela kolo Yesu abotami. Obetelemi osepela kolo Yesu mwana nzambe asi abotami. Voilà, tu peux savoir moko mbota papa okomba tata. Pe ya mwana, pe ya mon centre. Ngapi na maman nzembo Noël Très bien. Patavata betelemi utuki divulusi zaya onso ikembela ilumbukia lutuku patavata betelemi utuki divulusi zaya onso ikembela ilumbukia lutuku kembo kembo munakaye nowe mwana swao utukiri openda kuna Noel Noel etukembela munantiyu ya bayuda utukiri vuluzi zaya onso isadisa ilumbukia lutuku kembo kembo munakaye Noel mwana swao utukiri otwe kuna Noel Noel etukembela. Papa
ke soyoki yo mokolo la olio kaka. Ba ke se na olio kaka la noelo na olio kaka. Mone loko yo. Kole zalobaki. Bato basé belé. Donc beaucoup sont appelés. Mais un peu d'élite. Vous comprendrez? Oui, non, comment ma ligne de naïmbi, hein? Mais tu as si moi qui m'a casé. Là, qui m'a ma ligne. Attends, si moi qui m'a casé. Là, tu as si moi qui m'a casé. Quelle que soit la difficulté, on a zali. Vous comprenez? Donc, tu as si moi qui m'a casé. Donc, tu vas dire, tu as si moi qui m'a casé. On a avec si recette donc. Papa, que c'est bon, tout le temps, bah, tu veux voir ta binoï, soit pas ta malioté, soit pas ta mal le 25 décembre. Yes, abota mal le 25 décembre. Abota mal le 25 décembre. Ils ont makanisi et yaka. Oza biloko basala na ba concile. Ils ont makanisi ya bato bazwaka pona ko raisonner yango. D'abord biloko e bandaka donc na ba fête donc ya ba mitre. Donc ba mitre nde ba bandaka eloko oyo. Vous comprenez? Ils alaka biloko o ça veut dire salema na makanisi ya bato. Mais Jésus-Christ, le vrai date de naissance na ye Abotama le 25 mai. Il y a là 1. Abotama le 25 mai, il y a là 1. Parce que le calendrier n'est qu'il y a une modification. Donc, comme Batou Bazaki contre Nzambe, pour ça, tu as na Batou ne wana moni oyo ba se révolter contre Nzambe. Donc Batou wana tant ba se révolter contre Nzambe, nde bayaka ko sala makambo na bango na ndenge na bango. Donc pona ko tripoter ba makambo oyo neng omoni ezalelaki. Mais surtout kevement moulaï yo moko omona mais en bref nango ça veut dire ça date moko conventionnelle. Donc batunde bazo ki on kaka po epesa idée po ba commémorer yango. Pour ceux qui toquent na AG chapitre toquent na AG wana chapitre 1 je crois 2. Bible zo lobaka apesa ki ordre wana donc so ba commis le 25 Kesler. Donc entre donc le 24e jour, il y a 9e mois. Donc il y a mois de Kesler. Après ce qui ordre na bateau pour passer la mois ba festivité na bango. Mais le fait calendrier est qui ko changer na époque il y a Janis. L'époque à Janis, tango Janis moi et loko moko salemaka na Rome na Italie. À partir de wana Julius César ba Tibéré, ils ont décidé le mois oyo est comme le mois de Janis parce que le mot janvier est outil en latin pas bien le mot Janis janvier. Alors comme ils ont un événement ça le mois de Tébet ça veut dire ça 10e mois dans le calendrier juif oyo ils ont un ordre Nzambe selon Exode chapitre 12 Nzambe si bango ça mois ya liboso bino boko sambela boko sala ba fête boko fêter partout boko sala dans le monde. Ils ont moi oyo. Ils ont appelé ça qui est bongo. Alors le 24 wana. Alors tant que les Israéliens ba eko bima. Siko a fait ba eko zwa ba handicap ba makambo ebele bandaki kokota nde moi ba modification yaki na bato. Ba modification yaki na bato. À partir il y a le 15 octobre. Il y a 1482, il y a 1882, je crois. Alors, à partir de Pape Grégoire, ben, vous changez le calendrier, vous avez un calendrier grégorien. Mais c'est là qui fait par Julius César Gaïs. À partir de Rome, donc on a l'an 44. Vous comprenez? Il y a une modification. Mais le véritable calendrier, ils ont Nzambe à Pesaki. La Bible est la parole de Dieu ou des hommes. Comme Bible est la parole de Nzambe, ça veut dire faut tout landa o Nzambe atinda. Le logo fêté le 25 mai à Yesoute Meya, Papa Fumalongo. Comment beaucoup le bango ils a Noël parce que mon Noël ils a binoté. Merci. Beaucoup appellent Noël et Noël ils a binoté ça ba catholique, il y a ba italien, tout ça ba romain. Tu vois, ils a binoté beaucoup à Noël. Bolo ba Yesu botami menjo les papa Fumalongo. Bon moi te bo sala bulu yeki na mito abatu. Merci. Que bulu yeki faut ça les mamone moto. Soit dans un problème, ba PC les camps vrai faut bulu yeki ça les mele kaka. Ba romain mkono na bango Nzambe. Nzambe on eza tata simo kimba. Oh non sto bango ba sala eza Nzambe. Donc continue bango Nzambe. Même Rome wana
plus tard côté tokokende donc on a futur et comme appelle kaka biloko na biso pour nous choisir biso pour papa lo baka wiza ya wonso et dans ça donc nyoso za ye on dit le mot Noël ça veut dire donc c'est la naissance la thème benja mon Natal vous comprendre donc Natal donc c'est la naissance Noël batu bagangi alors tant ba bengi yango bongo donc kombo wana papa dia lungana ayeko bima awa Jésus Christ ye moko alakaki sotoke na 1 Corinthiens chapitre 15 na 24 alors ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Tout ce virgule, tout ce temps à 28. Alors lorsque toutes choses lui auront été soumises, le Fils lui-même sera soumis, afin que Dieu soit tout en tous. Kaka kuna tozongi na Hébreux chapitre 9. 28 à l'obi, Hébreux chapitre 9. Kuna balobi, le Fils lui-même apparaîtra pour la seconde fois. Ça veut dire akoya pour la seconde fois. Il apparaîtra parce que comme il dit la main cachée. Maintenant on a pas bateau, maintenant on a pas bateau. Mais ce qu'il faut bima, ya et pas ya bateau. C'est l'Apocalypse 21. Balobi di kolo ekita kinzambe ye mokope ayaki kokita pour la seconde fois. Comme ayaki ayebisi bateau tanga kuti fausseté. Na kombo na ye. Bateau bazo mela masanga bazo bina bazo sala ba bêtise parce que jour à Noël oh il y a décembre. Bateau balala na babare. Bateau balala na babare, bateau balala na hôtel, bateau basala ba makabo ebele ya ndenge na ndenge. Mais et puis ce qui est passé étant que ye moko kolo nango avandi na demeure na ye na nkamba habité fona yebisa bateau le vérité. Na suka na albino le véritable date na ngana botamaka kuna na bayoda izalaka le 25 mai. Izalaka le 25 mai. Yango moni le 25 mai oyo tozwa kambunda. Tobandi na ndako tongo journée mobimba elekelaka batu kaka na église pona kokomisa nzambe. Ça veut donc batu bazana ta ko kena barte. Batu bazana ta ya kosala bazizanité. Pour le 24 tolala ka na église. Le 25 na tongo to dumbunda poto bando komisa nzambe. Si te kokoma na centre d'accueil place oyo nazo ka c'est ça que fait ya papa fuma longo za Yesu te. Non. Jésus Christ a lobi tango na koya na kombo na ngai ya sika. Mais Yesu oya la trompette au bête te. Oya ba dinto ba moment na second venir. So otangi na Luc 17 verset 20. Alobi akoya d'une manière frappant regard ya batute. Mais akoya aza déjà abatango ba yekoli batuni ekolo. Mais bukonzi yango biso tozo zele kozala boni ayebisi bango te bukonzi bino kozo zele za déjà kati na bino. Donc bukonzi na kombe yaka batu pe ba mona ngote. Ça veut dire donc bukonzi soko régner na kati ya batu sur manière moko invisible. Nenge kaka Paul azo komela batu ya Colossiens na Colossiens chapitre 1 verset 15. Alors Jésus Christ il est image visible de Dieu invisible. Ça veut dire nzambo azalaka invisible nde amonani tant ka nzamba ye mais moi na pe ya kozalati. Parce que Jésus Christ alobi na kepa ya tata mais na kovanda na droite. Or que globe terrestre ils sont divisés par des ans nord na sud. Parce que est na ouest des aba point. Vous comprenez? Mais Jésus Christ alobi na kovanda na liboko ya mobali. Or que ba hébreu bazalaki na système ya kotala na soleil. Ba otala soleil bazobenga yango levant. Ça veut dire liboso na bango en face. Mukongo na bango ezalaki nini? Banda obenga yango ouest. Donc gauche na bango ezalaki noir. Donc nord. Donc droite ya ba hébreu tango banda otala moi, tango banda sambela nzambe. Donc droite na bango ezalaki sud. Mais Jésus Christ alobi son na ye na kovanda na droite ya tata. Ça veut dire il est maintenant au sud. Donc la sud place Christ azali. C'est là où il y a son père Simon. Donc parce que Jésus Christ a dit Simon yo Pierre. Na yo nde na kotonga lingomba na yo Simon. Yo Pierre. Donc Simon qui signifie Pierre. C'est facile que fini. Donc on a l'origine il y a terme ya langue. Donc c'est ça. Donc on a droite wana du côté sud, du côté Christ azali. Aujourd'hui, na nouveau nom na ye dialungana, ça veut donc dialungana kiangani. Ça veut dire makambo na lakaki batu, il faut kokisama. Comme à la kaka batu le 25 mai kokoka, yango lelo oyo avec impact na idéologie. Est-ce que tu peux fêter nzamba anniversaire?
Oui. Est-ce que Nzambe pene va fêter la anniversaire à tabino mo. Nzamba zanga début azanga fin. C'est beaucoup mon fêter là c'est que a comme na début à Nzambe bandi. Yé moko Nzambe. Nzamba omikosa te. Na Exode chapitre 2. Je suis intime à toi. Alobi soki bokomi na date oyo bosalaka feti. Pona kokanisaka ngai na d'abord tant bosala feti bokanisi Nzambe mokolo wana. So to sala ki première fête. Si to benyo premier anniversaire à fête wana. To sali deuxième fête. Troisième fête. Mais yebisanga siko bosoki Nzambe. Wana les ancien testament non, na nouveau testament wana fête monte to fêter. OK, ils ont nouveau testament. C'est quoi donc nouveau testament quelque part ils ont un verset où ils ont contredire l'ancien testament. Mais ça ombre des choses à venir. Ce qui nouveau testament c'est qu'ancien testament ombre il fait là. Tout ça c'est le nouveau testament. Mama Tiffany. Kombo na oya mboka. Iza kombo ya tata abotaki yo. Tata na yo kombo wana pe ye pesa kombo ya koko na ye. Parce que Bible le déjà l'héritage mon côté ya bana Israël na nombre 35. Et ko leka na bato mosusu. Ça veut dire faut kombo etikala. Kombo wana o ezotikala, ils ont marqué. Ça veut dire kombo biso tozana, biso to uti lelo te. Biso ndenge tozo vivre boye. Toza semence ya bato bazala kala o ya boti oyo. Donc samba tu wana mbele biso to tozate. Ça veut dire nzamba za mutu ya lelo te. Nzamba za mutu ya kala. La Bible écoute quelque part bazolo bakeno za mutu ya lointain passé. Est-ce qu'ils sont vivants papa Dialunga na papa Fumalongo? Il pas ndako loba pena ka Nzambe. Nani? Ye moko boya. Bon, Jésus-Christ pas ebisa ki batute kazala ki Nzambe na debi. Bango moko ya te, c'est pas pour dire tout na ki batwa. Tu ni ba Pierre ngana zanga. Kuna na quartier ko kendaka na Matete, na France, na Paris, partout ko kendaka nga ba obenga nani. Ba batu mutu na mutu apesa ki makanisi na ye Pierre alobi. Makanisi o batu wana bapesa Jésus-Christ accepter yango te. Mais Pierre ayebisi ye yo za Messia mwana na Nzambe. Jésus-Christ alobi ingeta olobi solo eza makanisi ya tata ya molimo ndeti ndio. Ça veut dire ndima ki azaki mwana na Nzambe Messia. Na maloba ya nani? Akutani na mwasi wana Samaritain na pui ya mai. Akutani na mwasi wana Samaritain na pui ya mai. Asengi mai mwasi na bibiso na bino toyoka na kate. Po biso tozelaka réconciliation. Tango kaka Messia akoya mwana na Nzambe yenda kuchekimia na mukili. Ayebisi mwasi wana olobi solo mutu wana ezangai. Ça veut dire Jésus-Christ yemoko amindimaki kezanga papa Dialunga na yemoko ayebisi batu. Boyebisa na batu kolo Yesu ezangai. Bato nyonso tu baza na preuve baza na tembe na yango. Ça veut dire faut ba atteindre lieu place ya zali. Yango siko donc ba ben siko il faut que les investigateurs basala ba investigation ba luka donc ba chercher basala kaka ba chercher te abotanga Bible atangi Bible azu mabor moko boye a fabriquer te il faut ça la déplacement mais na déplacement kuna na kamba nzoto ya kama ya papa Simon Kimbango te nzoto papa Dialunga nezali quelque part Bible zoloba d'abord ba 4 nzoto Bible zoloba bassin ba kozala ressuscité bassin na résurrection ba kobima. Ça veut dire quoi? Papa Fumalongo il nous a dit ceci. Mouton nyonso to asala masumu soit akufi opolate. Soit akufi opolate. Parce que nous autres on a yé ko ko corruption te. Parce que pour ça c'est parce que pour nous autres on a yé ils a déjà donc nous autres donc na mabele komi biloko mi balé différent. Mais mouton to sala mabe, il faut nous autres on a yé na mabele s'adapter. Mais mouton to sala masumu nous autres on a mouton to sala saint. Mouton aza saint. Nous autres on a na mabele. C'est que les jours oyo batu bako lamuka. Donc le retour, il y a pas mort bazonga awa. Mutu na mutu akota kana kati nzoto na ye. Akuta ngo epola te. Mais oya sala ka masumu, tanga boya ko akota na nzoto ne, akuta nzoto epola. Donc nde bazonga lisusu awa. Yanga lobina papa Simon Kimbango ndenge azana na Kilongo kuna na papa Fumalongo. Fallait nde nzoto papa Fumalongo epola te ezala intact. Yende fallait bat bakota na kati ya Kilongo bakita. Entre papa Simon Kimbango, papa Kisolokele, papa Diangenda, papa Mfuma Mbanza, batu o moni na tangi o izaka mutu moko. Izaka papa. Mais la banjoto différent, na bané différent. Mais Jésus-Christ t'a sali apparition. Jésus-Christ a sali apparition na ba corps rebellé parce que til le oyo
même na ba réveil ba pasteur azolo baka moi j'ai vu Jésus na quel corps mais t'as même mutu moko yango moni bazo benga non je vis na je suis OK je vis na je suis te Jésus ezaïe je suis non je suis Dieu je suis na je vis ça ça veut dire mutu amoni je suis donc moi j'ai vu ici j'ai vu celui qui s'appela je suis vous comprenez donc je suis ezaïe donc j'ai vu ezabiso vous comprenez donc il y a deux choses différentes komona na kozala mais ye azali biso nde tozomona ye mais ye azali vous comprenez tout le monde akoloba mona nzambe mutu nyonso akoloba mona nzambe ça veut dire yango moni balobi donc ya lobi aza omniprésent ça veut dire présence na ye mutu nyonso aza na besoin na ye akomona ye donc akomona na forme kaka donc oya lingeli ya mona akomona ye na même façon oyo ya lingi donc akokota pe na kati ya mire awa na forme mire pa okomona ye parce que aza omniprésent omnipotent omniscient ça veut dire aza mais mutu wana la personne wana ya lobi na otika bino ka Marco mais na OK mais bino bo olanda mais bino tout bo kima mais papa ozala batu to bakiba ye mais aujourd'hui il est avec son père place moko donc Jésus-Christ na ba yuda Jésus-Christ akufaka te ba bika kufa te na ba yuda ça veut dire les évangiles batu bazo pesa batu Pierre a vu tant Jean a vu vision oyo azalika yemo même dernier azo ba je étais seul tant on a vision wana hein mais batu oyo bazala bandima te ngana mona makambo vous comprendre ngana mona makambo ngai kala isaki so vandi bo mondo zo monelo moko ti na mona ke bandi ko sala nga lokola mutu bandi ko sala kala ko le bandaka ko bouger donc na komaki ko tika ba biloko mosusu na komaki ko tika ba biloko mosusu parce que na zo ki tamingi kaka pona kotanga ka Bible vous comprenez na zo ki tamingi pona kotanga ka Bible donc les faits ya kotanga Bible mingi et comme on peut s'amener sous problème mutu bando sa ami mutu bandi ko beta donc ezala ki teke temps ya ko sala ka ba makambo pamba te makambo ya nzambe Jésus-Christ aujourd'hui même nene na zoko loba awa tango papa de Lungana abele Noël le 25 mai tango abele ki le 25 mai Noël batinda ka journaliste oyo ya lingala facile à l'époque comme on ezalaka ekamba eyoleka il était en kamba amonaka papa de Lungana amona na forme nini amona na forme de crucifixion journaliste ça veut dire donc état investigateur amona papa de Lungana azonga pe apesa sango ba évêque ba Lungana ki sasa ba évêque même délégation venue de Rome et comment en kamba pour na détecter batala la personne appelée de Lungana est-ce que c'est vrai ba mona ye na forme nini tant ba mona ye bafuka mama makambo mingi eleka na kundulu eleka na kuzu me batu baza omoni lero oyo so sali malamu ya kobomba na mutu akoyeba yote mais so bimi na balabala o sali malamu za public ndesa mo sali ni sangweki or que na public yo ko kabila ngambongo $100 te mais na kuzu yo kabila ngambongo le kasa vous comprenez pourquoi pesa mo na kuzu za libelé mais na public za la moké bato yango moni papa lo baka so pesi ngelo ko na misu ya bato eza ya bato na ndako eza ya ngai mais na misu ya bato eza ya bato donc différence ezali donc Jésus-Christ lelo oya bimisi na misu ya bato pour na kuzu ezalaki nanu ya bakimbangiste habité o eza ya ndako siko photo to bimisa libanda Noël le 25 mai pour Jésus-Christ papa de Lungana na parallélisme Jésus-Christ azoka baptême le 16 août azoka baptême le 16 août ya l'an 29 la bandasco démonstration azoka baptême le 16 août ya l'an 29 papa de Lungana nous bande démonstration sur un faut tanga là on t'a comme un livre même de comme livre il faut le baquer source na zwe loko ezabo conférence de presse au salle m'a déjà calaté no bozu yango les autres chercheurs indépendants en histoire des origines le 16 août nous yango investigateurs donc expert na matière le 16 août nous yango soto zongi na makomi poso to jongo le 16 août to jongo wapi to zonga na kati ya bible
Papa Simon qui m'a lobi na tika lebi no Bible. Papa Simon qui m'a tika li paté na kwanga lelo batu bazo wela mapa. Bazo wela bakwanga bokobunga. Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 4 verset 1 à 4 alobi l'homme ne vivra pas seulement du pain mais de toute parole qui sort na monoko ya Nzambe. Bola na maloba Nzambe. Alobi boye. Balobi était la 3e heure quand il crucifia. Dans Matthieu chapitre 15 24. Ba crucifia quand il a 15 heures. Tout ça le parallélisme. Na 15 heures ba crucifia Jésus-Christ na croix. Na 3e heure ça veut dire 15 heures. Papa Simon Kimbangu était mort na 15 heures. Papa Simon Kimbangu kiangani a sa l'apparition na 15 heures. Jésus-Christ était crucifié na 15 heures. 3e heure. Voilà dans Matthieu chapitre 15 21. Dans Matthieu chapitre 15, tout ce qui se côté virgule, autant que ce qu'on a 33, balobi, le 6e heure était venu. Il y a des ténèbres sur toute l'étendue de la terre. Jusqu'au 9e heure. La 6e heure, 18 heures. Moulili Kota. La 6e heure, 18 heures. Moulili Kota. Vous comprenez? En 1918, papa de Ngenda, donc il y a ça l'apparition. La 9e heure, ça veut dire 21 heures. Il y a 1921, l'église qui mangiste de Banda. Joseph d'Arimathée, il y a un corps. Il y a Jésus-Christ et Marie de Magdala pour qu'il y ait un enterré. Vous avez la Bible? Vous comprenez? Vous avez la Bible. Mais si vous avez la Bible, parce qu'il y avait beaucoup. Il y avait beaucoup de choses où qui étaient dans Nama. Et comme maman. Mais si vous avez un dictionnaire de la Bible, vous comprenez? Si vous avez un dictionnaire de la Bible, au moins même dans le dictionnaire de la Bible, on peut s'appeler Aja Pierre. Parce que Pierre a dit que Jésus-Christ n'a 10 ans. Il a 10 ans. Tout le monde a dit que na yakala oyo tel azalaka na âge oyo mais ce que basali ba calcul la naissance donc ce qu'on donne à calcul oh Jésus-Christ ba ko arrêter un mercredi bakanga ye mercredi le 14 Nissan et le 13 Nissan un mercredi. Papa Simon Kimbangu abotama mercredi le 12 octobre il y a 1887. Vous comprenez? Hein? Mais dans le livre ngana mikanda na kumbango apparition. Na kumbango apparition. Donc le 12 octobre, mercredi, Jésus-Christ jeudi baye ko crucifié na 4. Jeudi wana baye na 12 heures devant tout le monde na 15 heures. Ba crucifié un jeudi. Vous comprenez? Baye ko sala crucifixion jeudi. Ba crucifié Jésus-Christ na 15 heures. Donc na 3e heure. Jeudi va crucifié. 3 jours. Ce que soit aussi jeudi le 14. Il y a Gibiso. Jeudi le 14. Jusqu'à donc à ça qui 3 jours. 3 jours to Dieu moko banda jeudi vendredi sabbat. Le jour de sabbat. So le mot contredire là, tout ça la débat contradictoire. Le jour de sabbat dangu bango bazalaki ya kovanda. Il y a un silence, base là comme ça, il faut contrôler lundi. Parce que ce qui est zongi, c'est que donc il faut la contrôle de dimanche, parce que dimanche c'est la première journée de la semaine. Selon Jean chapitre 20. Vous comprenez? Dans Jean chapitre 20 verset 1. Balobi dimanche le premier jour de la semaine, Marie de Magdala, na ba Pierre bakenda na tombeau bakuta vide. Jésus-Christ a niamuka. Vous comprenez? Aniamuka tanga récupérer un plan et puis c'est force adjoint la mère na bateau ya zaka na bango ba pire na tous les saints ba c'est quoi ba na bango ça veut dire ba saint baza papa da ngenda mukomsusu a yisi biso ndebo vandi bino na bino faut bopesa na respect pour ba saint baza vous comprenez hein ba saint baza peut-être yo peut-être nga peut-être yé peut-être kingandi on ne sait pas. Le 16, Jésus-Christ a séqué. A c'est quoi le 16 Nissan? Le 16 Nissan dans le calendrier juif.
Et ça, premier mois. Le 16 Nissan, avril, on Nissan, avril. Mais, na calendrier romain, c'est un mois d'avril. C'est un mois d'avril. C'est donc on a mois d'avril, oyo. Donc, si on a mois d'avril le 16. Hein? Donc, si on a mois d'avril le 16. Donc, on a compté en 1. Si on a fait un mois, il y a calendrier romain. Et ça lui 15 jours. Vous comprenez? Mais Jésus qui s'est envoyé quoi qui? Il a fait 40 jours. Il a fait 40 jours avant d'aller au ciel. Or que si elle te faut soit qu'en Égypte, c'est l'homme a commis, il y a Isaïe 19, oracle sur l'Égypte. Tant qu'on colle au matin, alors qu'en Égypte, si vous faut aller quelle Égypte? C'est la grande puissance du monde, c'est l'RDC. Donc Congo Oyo, Congo Yaka, Congo Yako, Konabiso, Bakoko na biso ba article la biso Congo ya Nzambe na biso ya Mpungu ata Simon Kimbangu. Jésus qui s'en matin likolo le 25 mai. Vous comprenez? Parce que c'est aujourd'hui 16 à c'est quoi qui tobani na 16 tobani compter 16 jours 1. Si na le 30 avril ça biso 15 jours. Tobani ko compter awa 1. Si na 25 mai ça 40 jours. Il a fait 40, ça veut dire comme à c'est quoi le 16 à matin likolo le 25 mai dans 40 jours. Oh, aïe pour ça l'apparition awa dans le 25 mai, il y a 1916. Jésus-Christ était baptisé le 16 août. Papa Dialungan était mort le 16 août. Vous comprenez? Jésus-Christ a baptisé le 16 août. Papa Dialungan a koufa le 16 août. Ça veut dire qu'on a 4 on a comme ça là yemoko. Hein? Abandé ko ça la car a joué à gauche, a mis on à droite, et à droite a mis on à gauche. Yanga lobi batamaye il faut batamaye les basa la calcul. Voilà l'Apocalypse 18. Batamaye les basa la calcul. Donc il y a un moni batamaye les bavanda qui ba archéologue, ba chronologue, ba bandi ko sala ba astrologue, ba bandi ko sala donc ba recherche ba nini ba ko découvrir. Parce que bateau ba ko découvrir tata Simon Kimbangu Nzambe, izala ki ba archéologue, bateau ba sala ki d'études d'archéologie, ndeti ba Neil Armstrong, ba Buzz Aldrin, ba Michel Collin, ba Gaspard, ba Melchior, ba Balthazar, ba découvrir que Jésus. Quand les mêmes 3 personnes là, bah, ça l'apparition en Amérique, bah, ils vont découvrir que c'est Simon Kimbangu. Donc Jésus-Christ était né le 25 mai, le 25 Nissan et le 25 Zif, deuxième mois dans le calendrier juif. Papa que c'est merci na blanjo na bokebi nengo zoloba bazuye mokazo zakayo ne propose a obambika ozo bamba na okaka. Tenazo bamba tena ocha de place zaraki. S'il vous plaît. Très bien. Mais qu'est-ce que les gens peuvent retenir na papa Fumwalongo pour abotamaki le 25 mai to bat pour so talisa batu papa Fumwalongo azanani azandenge nini azaki ndenge nini moi témoignage. Bon papa Fumwambanza il est saint. Papa Fumwambanza batu nyonso parce que témoignage à mutu akosala ngoza mutu amonaki. Il y avait un monsieur qui s'appelait Simon Kayombo. Il est maintenant dans Ngambu ya Mokoto. Il était né comme miracle ya papa de Lunga na sala na nzoto ya papa Simon Kayombo. Kayombo est là. So moni papa Simon Kayombo ko pesa bino témoignage ya ndenga zala ya ndenge oyo papa de Lunga Jésus-Christ a sala. Na pesa au témoignage moko ya papa Martin Dinganga. Aza awa na komi na Yolo. Membre ya université ISK. Asekwisa mutu na ordre ya papa de Lungana ebise la musa mutu oyo. Papa Martin Dinganga la musa mutu wana. Ebise papa ebise la musa ye abete na mkongo la musa ye. La musa mutu wana papa de Lungana. Papa de Lungana il m'a donné un bâton. Après ça, mon appel na biso. C'est depuis 1957. Si le lot c'est tout n'est pas baraté. Vous comprenez? Si le lot c'est bien gardé. Là, donc, il faut tout préparer en haut. Et quand on a mausolée. Si le lot est bien baraté. Si le lot. Papa de Lungana, il a fait beau. Il a miracle belé, mais comme Bazala qui n'a recoin, n'a coin. Donc,
Donc, dès que la Bible est parce qu'il y a un pays inférieur de la terre, dans la région inférieure de la terre. Donc, place bazalaki comme bazalaki une infériorité. Donc, makamou na bango ya grave moyen bana ezalaki te. Parce que ba Diouf bakanisa ki Jésus-Christ a robota mandé na kati ya ville à Jérusalem. Mais comme mais bango babaki non, na Bethléem kuna bora vrai ko bimate. Siko ba mindele ba mona kina bato mayele baza babaki no bora bien fo bima abato na bagombe. Ya moni ba mindele bakende ko sala ngombe matadi. Ba bulaki ke bora wala fo bima na ngombe matadi. Mais bima na mama na suka. Poso so ke nkamba. Soka katoliki mpanzango mutu koti déjà na mabele. Soka to bando le kabanda ku musu ya bien. Au moins ndeti ba memio na place à faux. Au moins ndeti ba memio place à faux. Mais tango bokoma na nkamba. Omoni ke no oui, côté na outi ndezala ki faux. Côté na outi ndezala ki faux parce que ba bi tango akoya ye moko ndako za l'architecte. Pour dire que ça lobaki sona ye ndena kotonga. Alobaki teke no ba kotonga lingomba lobite ndena kotonga bina yo Pierre. Ndena kotonga lingomba. Or que les pieds c'est Simon. Yangwana donc muto atonga nkamba c'est papa dia lungana. Et tant que Jésus donc comme appelle ça ka promesse à kotonga. Yangone sengelaki corps ya Simon ya papa Simon. Et tant que Pierre et le bakuna et kita na nkamba. De tiko tant encore ngone ko kita Simon pour y acha Pierre. Pierre wana ça veut dire Simon. Batonga ta. De batu. Donc papa dia lungana. C'est lui le Jésus-Christ. Yem tatongi nkamba. Yem tatonga nkamba. Asali ba miracle. Nyoso ya kosakana te. Asali soni. Même une personnalité civile, personnalité juridique de l'église. Tant que vous avez signé, papa de l'hôpital, il faut signer. Parce que vous papa sur le pas sur le habité. Papa de l'hôpital n'a coupé. Étant que le responsable de l'église. Donc l'église qui m'a laissé. Colon a moi papa de l'hôpital. Parce que l'église de Jésus-Christ, sur la terre, c'est papa de l'hôpital. Les lois babindele ba Israélite bango moko ba drapeau ezalaki na Israël ba ina kotina kamba babino ici c'est la nouvelle Jérusalem ba kotika yango ba Israël papa denga na tanga na Israël ba Israël ba jui be écriture hébraïque ezala na temple à Jérusalem ba pesa yango papa de ngenda ale papa de ngenda ajwa yango ayana yango tina église à matete be écriture hébraïque aussi caméra okiti wana okefuma ko sala vérification au komona l'écriture hébraïque et où dans le temple à Jérusalem et il y a ah oui et ça n'a pas été plus tard et qui t'a calme vous comprenez donc papa de Lungana prêtre des prêtres et ça ma Solomon dit je sais que ça tourne bayuda bino bo sambela na obiso to sambela nzamba za ko la tuni bango si bo mona yi ori mais bino bo sambela mutu ko yebite nga na sambela mutu na yebi pona yebi esika na wote na esika na il y a un moni biso to sambela Christ o eza tango bazolo baka il est vivant les mots vivants c'est palpable il faut to simba ba lobi parousia na hébreu c'est la présence physique parousia les mots parousia c'est les mots hébreux qui signifie présence physique il y a un moni pour la zolo baka Jésus-Christ image visible de Dieu invisible mais il apparaîtra pour la seconde fois. Merci beaucoup Papa Kesse pour tout qui t'a tout qui de fêter. Ambiance à l'élo est en ligne. Ambiance à l'élo est impact na idéologie. Ils ont jeté l'élo. Donc l'élo kutu batu mingi bazaya kubika parce que ba mi collaborer nzamba sala ka ba grâce. Ba jour a boyende nzamba sala ka ba grâce. Mutu nyoso to azala ki na problème, azala ki na difficulté. Ba jour a boyende nzamba sala ka ba grâce na batu. Vous comprenez? Ba no nyoso le ifutane. Bon, ba nouvelle news tout n'allait nga o efutanga na esprit et yebika nzambe. Vous comprenez? Parce que pour papa yebisa ki nga na nzoto bitumbeza. Mais na mulimo problème ezate. Donc o news tout ele kaka na mulimo. Et donc muto ko yebango fois za la kaka muto azo bundisa esprit. Hein? A comprendre que mama Tiffany kati na eloko moko boeza. Bon kati no eloko o eza. Yo moko peso vandi bo yebi ya moté. Mais bateau bazolanda onde ba yebi ya. Vous comprenez? Mais loko o efuta. Ponga yi papa simo ki manga la kenga na za mokonzi. Yani Na éviter. Ala kenga senga na yo za mokonzi mais na éviter. Mokonzi ya nini?
na boulangerie wapi na koya chez ah batie de am konji na nit ouais na o association ya bino ni te papa mfumalongo so na ko pselo moko tango ayaka na lupango na biso na Foncobert alobi bino bobundela kiti ya misato soki papa ye bozela kiti ya misato bowelele eloko te c'est pourquoi na l'église qui manque c'est la gravité naka molini. Merci beaucoup papa qui c'est Torozongela yo pona toujours sujet au numéro de téléphone numéro de téléphone joyeux bon na perdre qui téléphone na perdre Android pona soki moi mais non c'est pas soda ba na ba police bon pesa kaka donc na sala ki sim blanche avant-hier numéro de téléphone est 085 94 25 598 donc wana faut benga na normal so bengi na WhatsApp ko joa mate ezate po bunda ki me ozozonga ndako ba soda ba braquer yo ba soda ba poto kala na mikolo yo moi sécurité exactement makasi surtout à partir de makambo ya bango oyo ya bato ba sala désordre na maluku wana ba soda ba zo tambola makasi na ba balabala na ba butu pona ko sala ba tracasserie na bango wana. Merci beaucoup. Kimia ezala na ba joyeux Noël na nani joyeux Noël na pesa na papa Doris na Suisse na pesa yango na papa na pesa na papa Chimanga papa Simon Kimbangu Chimanga aux États-Unis d'Amérique na pesa yango na papa Darius na pesa yango na bandimi nyonso tout na pesa yango na sapé comme jamais papa Ferré grand pays na pesi donc mbote ya mbote na ba mama Nzunda na pesi mbote donc joyeux Noël mukolo lelo za mukolo batu fo ba vanda ba raisonner basala malamu papa lubito bandeli ya 0 comme bandeli ya 0 oza première Noël ya délivrance na kati ya commencement ba bio commencement Dieu créa le ciel et la terre parce que na Esaïe les 65 je vais créer le nouveau ciel et le nouveau terre. Merci beaucoup papa Kessé merci comme to bandaki na 0 ça veut dire atongi nouveau ciel ya sika na terre ya sika Noël ya sika. Joyeux Noël na papa Kiss na France, joyeux Noël na papa Beken na Londres, joyeux Noël na papa Chimanga, joyeux Simon Kimbangu Chimanga, joyeux Noël na ba mama nyonso tu na Yemei papa Simon Kimbangu, joyeux Noël na papa Jospin na papa Joseph le pasteur Joseph, joyeux Noël na ba mama nyonso tu balinga la princesse. Joyeux Noël na bakimbangiste nyonso. Ciao. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana